Shalom, peuple de Dieu, partout, boza kolanda biso na émission na biso oyo totournaka tango nyonso na les messagers proverbe 30 na présentation boza Maman Bena et kala mingi te na plateau na biso tokoyamba le messager na émission na biso bolandaka biso chaque samedi. Alors nazokende ko remercier ba ndeko nyonso oyo bolandaka biso de près ou de loin oyo bolandaka biso na site na biso ya Sentinelle TV, site oyo ezali ya référence oyo eza kopesa biso ba révélation oyo eza kopesa biso kimia eza kopesa biso foi yebisa pe ndeko mosusu mwasi to mobali na kati ya site oyo ezali très important po ete ndeko wana pe akoka pe kolanda ndenge yo olandaka biso. Alors ya mona yamba mosai na nzambe vraiment naza kokende kopesa matondo to pe ko remercier bandeko nyonso ya Paris ndenge boyambaki les messagers ba séjour na ye ba mama par-ci par-là oyo bo répondaki na second touché nzambe vraiment akende kokanisela bino na bosani te mama na ngai mama natanga mama na biso moko auto atindeli nga pe carte kobanda na Paris ti awa na Manchester. Mama na biso mama Boissa carte na yo vraiment ekomeli ngai personnellement Maman Bena. Maman lobi sois béni maman proverbe 30 de la part de Maman Boissa. Vraiment na yambi yango merci maman na ngai na bosani yo te carte no yango yo et puis na système kaka ya ba femme africaine na remercier sous maman oyo soki bozomona nga na plateau na lati kitoko femme africaine donc eza na maman na biso pe na église ya apôtre Iyoko na Paris maman mapamboli na bino oyo botindeli ngai ekomeli ngai tika nzambe azongisela bino lisusu ebele na zui ba corned-beef na zui ba cadeau na bino mama prophète apubi ba pièce ya ba super soso super wax plutôt botindaki ekomeli ngai ekalate na kotonga ngo po bomona kino oyo botindaki ekomeli nga pe na sepeli nango nzambe akanisela bino lisusu parce que soko bimisi na loboko ya gauche loboko ya droite ekozongisela yo donc muto oyo apesaka azwaka lisusu ebele koleka. Alors tozalaka na motema ya kokaba pe ya kopesa nzambe akozongisela biso lisusu ebele et na bosani te sœur na nga pe mami na Paris sœur mami vraiment oyo asali musala munene musala ebele ba tournage ya ba émission na le messager proverbe 30 vraiment sœur mami nzambe akanisela yo oza ko représenter Sentinelle TV na Paris. Alors toza koyamba le messager proverbe 30 na émission na biso Shalom Maman. Shalom le messager proverbe 30 yambi yo soyez bénis. Merci. Ok na évité so groupe ça fait sous bande nyonso baza kolanda biso na plateau parce que annoncé bango ke lelo toza na yo na émission tout ça là chaque samedi. Ouais, na pamboli nzambe na pesi bandeko nyonso tout tozala na Paris. Merci, shalom et puis bandeko nyonso bazolanda biso à travers le monde. Shalom kimia na nzambe za na bango. J'espère que tu vas passer 40 minutes, 45 minutes il y a kimia pe ba enseignement pe il y a révélation. OK. Bon retour proverbe 30. Merci. O kendeki ozongeli biso pe na kimia plateau ezolanda yo. Topamboli nzambe parce que Bible lobi ko kende na kozonga na yo na kozala na yo elongo ndenge Bible lobi liloba na ye. Vraiment bon retour na Manchester et avant tokota nano na mutuna makambo oyo nyonso to memeli peuple de Dieu naza un peu na mwa mituna mukie awa na yebi ke second touché esalami na Paris tolandi ba vidéo na site mutu nyonso to alandi yango tourner okende ke salami mena na yebi te Suisse, Belgique, Germany bango pe baza na posa il faut bayamba yo na tourner oyo esengeli osala na yebite obongisi yango ndenge nini pona bandeko ya Belgique pona bandeko ya Canada pona bandeko ya Germany programme na yo calendrier na yo eza ndenge nini pona bandeko wana pe bazozela yo. Ouais, to ko solo na bandeko nyonso bana posa na nga toza déjà en contact na bango donc to koluka ko bongisa pe ko sepelisa mutu nyonso le 24 juin nazozonga sur Paris parce que la moisson mondiale to bandi formation nous avons appelé sur grâce tous sous na ville sous na province kuna bato basangani
bazaka na poussa proverbe qui nous chichi bango kuna donc la moisson mondiale nous salami na province kuna donc na ku zwakaka nani TGV na masiwana na kekuna yozala un dimanche et puis bana ya la moisson mondiale chaque samedi tous la massi par les eaux na ba formation donc nous allons le 24 juin. Okay. Et yo déjà la fin du mois aux autres à Paris. Le 27. Ouais, le 27 mai aux Le 27 mai au yo. Nous à Paris donc ça la une semaine et vous avez madame beaucoup dans le programme surtout. Ouais, là ça l'appelle appel na ba maman, vraiment tous à la action moko et ça va pas apporter yo ya ba maman, on l'appellera femme basika na donc bon c'est préparé pour to yo capé au état libiso basi. Alors le message tolandi ba vidéo, musa les salami na Paris, mais siko tozo vivre yo live musa les kindenge nini ba séjour les kindenge nini nyonso ndenge bandeko bayambi na gauche na droite soko koke mpe kosunga biso po tozo vivre aussi place na plateau. Ouais, na lobby que na pesi nzambe merci surtout na moni motivation ya batu na moni accueil batu muso ba utaki ba province ba ki 2 heures 3 heures 4 heures ya voiture ya train kuyaka poto kutananga pe motivation ya batu po na somba ticket oyebi ke basomenga ticket 2 fois tala kaka Air France batu basomi ba misuku tuna yebi ba moté batini ba mbongo pe ba boyi batanga kombo na bango sœur merci mingi et puis ba lobby chaque fois so voyage ali ba muso ba billet on a déjà les autres sabiso elengi ya kotambola kotea sa parce que makolo mutuzo ki notea sa malamu ipambola kana o yazotia misolo donc ba o ba comprendre que akoki koya te mais akoki kotia misolo ne peut faire déplacer mosali na nzambe akomate ya sa malamu en réalité les yo tiembongo na billet pour na notea ma pamboli wa bato ba opambo kuna to partager biso mbale donc ba o bazaki na révélation vraiment là-bas les gars malamu yo moko moni pe ba maman partout ils allaient pas ya prophète Akoub ils allaient pas ya apôtre Iyoko ba maman ba pambolio ba wax ba nini bilamba na ba kwanga donc bandaki na kwanga ko do balandaki vraiment de balandaki na lia ka kwanga na ko bif ba elinga biloko vraiment lia musu elinga mayebo na mbisa ko kauka donc ya o mana balamba te do ba musu elinga carton makaya na ina ngwa na tiki place nazaki wana batasi donc en tout cas il y kitoko pe évangile na memiango na ndenge ya kitoko batutu ba pambami parce que tant yozo kende na mboka loka liboso fu kotalisa batu Yesu kotalisa batu monene na yote kotalisa batu masolo na yote mais kotalisa batu Yesu na te Yesu eraki kitoko batutu ba sepeli na sagesse na profondeur et enseignement pe na connaissance quoi partout na kende ki ba sepe na ngami maman omoni maman Bwasa mobali nde Bwasa nde oyo azali interprète ne pas ya nani ne pas papa yo lenga na zote o azo interpréter pe papa wana Bwasa nde asali makasi pour église wana e banda yem tayino zo papa yoko na Allemagne place ba producteur alukuta ba ina ba bomisaye azwa ya yane na France donc papa wana nzamba pambule ya mbayinga bien bazali ko kozonga na voiture na rovanda na banlieue za 40 km na Paris chaque jour à renseignement bazaki ko kozwanga pe ko nozongisanga donc c'était bien. OK vraiment wana nde bandeko bozolanda ndenge message azopesa biso vraiment moi parcours ba makamyo surtout oyeleki kuna bandeko à Paris ba pambola maki vraiment na second touché maintenant na ba message le messager au moni toza na poto na lobaka ngo mingi l'Europe nous pousse loin de Dieu Europe eza ko pousser batu musika na nzambe na ba circonstances na makambo ebele mais to moni même na ba commentaire ba message na o ba maté atango za kotea bato mususu bazokamwa bandeko mususu na Paris nazomona me bandeko mususu bazobenga awa bazotuna eske Mateo ezala kaka na Bible baza kokamwa lolenge ya sagesse puis ba message oyo za kopesa la mususu balobi nalo batika koyoka Mateo wana te par exemple Mateo mususu Pierre alobaki montre nous le peur na yebite sagesse wana bandeko baza kokamwa ba mususu pe na batika koyoka te soko ko expliquer bango nini na place parce que Europe eza ko pousser batu musika na Nzambe connaissance ya liloba eza lisusu te batu pe bazo sala effort te ya ko sala recherche bon na matière na batu belé batu ninga surtout na te ki côté négatif na te yango deux fois na te eza na kaka Jean 14 banda na 1 na 6 na te yango côté positif na côté négatif bon
batu oyo bazali na entendement spirituel ba bébé spirituel bayebi na ba Bible te ba on compliqué parce que Bible ezali na deux messages. Il y a positif na négatif. C'est-à-dire na même message wana au moneti message oyo na olobela lelo sur vie ya David oyo alinga zo mwana na ye asundole pas mwana iri même message wana ko bimsa 500 messages même verset ya Bathsheba. Donc na ko beta les conséquences du péché, na ko beta les conséquences ka ba mwana batu, na ko beta mama zongsa mwana na papa. Même message wana na ko changer ba titre. C'est-à-dire il y a les capacités spirituelles on zamba pesinga. Alors toujours remarqué que na kati ya musala ezana batebele ba koti na musala peut-être pour na aventure, peut-être ba azamirte. Quand on ba na tei côté négatif ya moni on dirait négatif eza lisum non. Bible yali na négativité na positivité. Bible yali kotindika batu pe ko pamela batu eza na Bible. Donc musala nzamba ko ya na message moko ya lelo eni ko pamela kaka lingomba. Aye ko pamela lingomba ko lobela makambo mabe ezosala na lingomba bozosala boyibo kende bo suka nango ya lifelo. C'est-à-dire agangeli batu te mais aye ko pamela lingomba par rapport à molimo nzambe ndenge yali. Donc message wana eyalaki na côté négatif parce que batu wana bavandi na Jésus 3 ans ya ignorance. Jésus a dit sabango je suis le père ngana père toza mutu moko nazo kendo bongisela bino bisika soki bisika beyalaki te mbenaki te bango bazoyebisa ye mais yo lobi ozokendo wapi biso toyebi te toyebi nzela te 3 ans bovandi na mutu boyiti koyeba te aza nani. Alors Jésus a lobi Philippe c'est lui qui m'a vu le père. Yoga Philippe montre-nous le père, cela nous suffit seulement. Jésus a dit Philippe, ça fait 3 ans, ça fait longtemps que tu vis avec moi, tu n'as jamais vu le père. C'est-à-dire, aux enfants dans mutu, so mona nzambe te na kati ya mutu wana. Et so za na révélation mutu te. Et so za na révélation a bonzambe te. Ya mwana moni to pesa qui ont témoignage, to pesa qui ont titre 3 ans il y a ignorance ou négativité, il y a message oyo, il y a Jean 16 1 à 6. Voilà. Ok. Il y a le messager, l'Europe nous pousse loin de Dieu. Ils ont repoussé sur Musika en Zambie. Baton soupe ba faina ba saina en Zambie mais azoye batasali 20 ans 10 ans de côté aka. Azana révélation te que o yaza vrai ou yaza faux. Azoye bate que o yaza malam o yaza mabe. Ba makamona pe ezo sala mamingi et pas na bandeko belende kaka bato bafanda kina Yesu bazoye bate que o yaza Yesu. Ma be na moni même na ba tourner na komo sala na zupe moi mayele mususu. Avant la noté pas mutu so mutu invité nga avant na te aso na vandi funa tuna yena na koma pasteur ndenge nini azwa formation nini a confessaka nini doctrine za nini parce que moni babiloko mususu yozo yamba mutu na mutu a invité yo au PC confiance moko o mona ke ye ayebi même ndenge ba yamba ba sai na nzambe te déjà so za musai na nzambe oyebi ko tia ba kiti ya ba sai na nzambe te mutande mwana soko lobi ubando chichiye ndenge na wema basali na nzambe bobe bana parfois na mwasi na linga bapa na liboso ba mibale. Alors babiloko wana nyoso tu na ba voyage na ba matea tuzokinde to okanisa mutu asa yebi nzoki sana mutu muso yebi ne même pas que mosali na nzambe soka yeba yambaka ye il faut vendre na place moko yo go tie côté do babiloko wana nyoso tu et au moins chaque voyage tu apprenaka to yekolaka next nga so na kwa na mutu na fungola la ke motema na pesa ke confiance bala moko o mona na pesa ka mutu confiance bala moko eza ba lo muso ko so ba no tuna mutu ya lo zo juger ye on diro zo mone moke on diro zo comprendre ete mais to za dessus au mona ke za na batu mususu même niveau kaka ko yamba basali na nzambe ba yebi yangote. Alors so déjà mutu ayebi na ndenge ba vanda na église te ndenge ko yamba basali na nzambe te so makambo etikali ya lola ya nyoso ko yeba ndenge mais mutu musu peut-être que akokoza ayebi makambo te mais nzamba tindo ke okende po ochichi bango o aider bango o sunga bango. Bien sûr, mais mutu wana faut pas comprendre que passage ya musala na nzambe nyoso to ya rapona 1+. Yes. Alors soki siko yo osungi et ya comprendre te mutande wana faut tika ye. OK. Parce que soko continuer na ye déjà ebandeli na ye za mabe so continuer na ye boya créer ba problème pourtant yo zo linga osunga ye pour atelema ke liboso. Donc et puis ezana bat mususu aliga kosala la nzambe mani ko so formation te ali pe ko kolisa musala nzambe te. Soki déjà un modérateur a yébité c'est quoi un modérateur et que vous travaillez na yo zo monake aye parce que so za musala na nzambe
ozo travailler na mutu loka liboso molimo nzambe etali so mutu songo ngaso na koti na église mukola liboso na koti pas nzambe déjà atali sanga wa ba fotete nana zo travailler mabe le même temps le na koti place nos na kenda kote ya so na 6 na bisa déjà pasteur na bien modérateur no ke bana ayebi makambo te faut former bona a mutu songo le bona bo ça dit molimo nzambe zo révéler yo directement ko zelati alors so yo le boza musali na nzambe ovanda na mutu wana 10 ans 15 ans 3 ans 4 ans 6 mois 7 mois au monde abilo wana te point c'est-à-dire bato ebele bo se précipiter car osala na nzambe te il faut ko yekola fait ko yamba molimo na nzambe po aider bino na kosala bien parce que eza na mutu monde eza boso yambi mukonzi opesi etaba ya mobimba liso ekufa ofingi mukonzi wana et pourtant opesi etaba mobimba opesi mukonzi taba mobimba likolo toboka likolo buka na ofingi mukonzi wana donc oyamba mutu opesi ye nyonso mais na kei na yo ofingi mutu wana na disposition na yo na ndenge ovandisi ye na ndenge opresente ye na ndenge otravaille na ye ofingisi ye alors mutu wa ndenge wana soki aza bonzambe te aoyebisa eloko te omona bimi aevite yo abengaka osuki ayamba kosu na fonte po amoni koza mutu boko progresser na ye te donc nazopesa conseil na bandeko mingi nayebi ke bato ebele bakoti mosala nzambe na désordre sans formation sans appellation bazomema bonzambe kaka kiyendi makambo ya nzambe eza kiyendi te bien aimé tokorendre compte na mosala nyonso tozosala nzambe soki nzambe moto abengi yo te olingi oyede nzambe bayedake te soki nzambe moto abengi yo biso oyo po tokomande toyali ça fait 18 ans tout ça dans le Seigneur toyo kozwa élévation toyo kozwa expansion kala mingi te ça fait 18 ans et na télévision ça fait combien de temps na banda ministère na TV kaka nde on ayambi Yesu donc 18 ans TV mais ba émission mususu et kozwa impact il y a 4 ans 3 ans passés donc au banda musala lelo ce n'est pas le même jour au impact et au attend et au nyoso mais tant aux okuta na batu oyo nzamba élevé na communauté oyo bandimi komi kitako yepa na yo ndima ko yekola ndima ko zala humble présence na bango ezo ko fortifier yo par exemple lelo oyo na ko ya na église be na côté ya na moni batu bele balandinga batu na le balandinga ba ye normalement pour batika na église wana mais so ba moni modérateur azo finga batu comportement moi ça pasteur ayaza qui entité ba moni pasteur bovana yo moko pasteur ovani boy tous les 5 minutes moi sinon zo contrôler ozawa boy na boy donc bato ba yé moi ba bitira le pas noté ba moi déjà modérateur afinga na bato ba ro mona parfois oyebo yamba bato te oyebo pesa bato sa ovanda te moi sinon tous les 5 minutes azo benga tu na yo ozawa pi bato ba ozala confortable na yo te ngato zana ngato na ke 1 mois et demi tozaki na sœur mami na atiko mona te place oyo zo benga messager yo zawa bona to benga na parfois na tongo parfois na butu parfois na ba message pour na bimaka parfois na ozo na 22h parfois 23h moko musuku na nzela na autoroute pine to boki na koba inda ko 3h du matin taximen moko nzambe mtatindi ya libanais aye ko zwangai aye ko tika ngati place na yaki place ngata enkati comme on est jo alors siko soki yo zana muto zo na église kola comportement moi si na yo eko eza très important pour na bato batika la to bato bakima comportement bato zo travailler na bango un modérateur akoya ko gangela bato na église te un modérateur aza moteité un modérateur aza te pasteur ate ya komisu ko te ya komo pesa ba verser non un modérateur azali directeur ya culte alors le lozo comme ça na ba église muso ko to ze bate nani pasteur modérateur se permet a commis pasteur a koye sa bo fuka mabino nyonso a koye sa ba batei bo telemana to bondela pona batei yo nyonso s'il y a ici batei no bo zela na biso bo bondeli azo commander na batei donc ceux qui muto yebi parole à solo a oumele sika na ta mona bo sa ba vanti donc ba pasteur eza malamu ko bana musala nzambe me bo former batu na bino la discipline mon a ordre mo uzamala. OK, voilà nazo a deux questions ya suka poto kota muto makambo pesa au parole le messager question sur ezali bande comme ba mona ki pe na retour na Manchester ba mona ba photo na Facebook ba messager nini lisusu o koi maladi o beli undeni yo za na plateau okendela biso na kimia ozongi biso pe na kimia et puis deuxième question ezali que na été soko répondre mona. Ouais, na les 30 mai na qui attaqué na qui bato so azoba abunda ngatika obunda te mutu pe abundisi na te na zaki attaqué na vandi na solo la mutu betingelo ka kimi alors lokola médecin na traitant
na la police basengaki na kende ba checker soki misu eza na ba problème soki c'est-à-dire rendez-vous ezalaki mokolo wana lokola nautaki funa kende chaque mois funa kende po bayeba badega nini nazwi donc naza maladi te nini te me bakendeki kosala nga checking kokotisa nga na bapareil batala l'impact ya libende wana na lisu na nga na zolo na nga esali ndenge nini donc naza maladi te ezali kaka checking donc na mois ya nini ya juin nakozonga su na hôpital pour eza processus fo bayeba qu'est-ce qui s'est passé dans la santé natikala jamais kobunda nabundi na mutu te mais j'ai été agressé attaqué do bat fois yeba likambo wana donc c'est ça nzambe asokipe na bato wana je crois bazwi réponse na bango pour mususu monika mutu oyo atelemi likolo azosala mosala bato tu balandelaka évolution neti ndeko moko na Paris abandaki kolandela oti na batrain na métro azotala soko kotriche soki na osote na ofuta te we soko kofuta te ndeko azalaki tina caméra na pareil na ye alobi azolandela message atala soki akotriche soki akoyiba bongo azwa video wana abwaka ngo na YouTube alobaki botala mutango ateyaka po système ebele bolibisa biso bandeko ebele na Paris so bazana système wana ya kolinga ofuta te toujours na Paris batebele na ba pasteur na ba protocole na ba prophète na ba sotara na ba futa ticket seconde voilà confirmer alobi en tout cas mais ça na biso pe ba futa bana o babanga nzambe ba futa donc na ngolo bate bango nyonso na yebi ba pasteur ba prophète mususu ba futa mais ba o bana bango ba yanke ba sotara na bango ba futa ouais ndeko la bi oza musala nzambe solo tala ne la filmaki yo la kaisa ke o tricher mais na omona oza na ticket na botala donc via bato yo ba mati likolo bato tu balandela kazo sala nini donc vraiment eza passe mais nzambe asunga question suka le messager tomoni mupepe oyo eleki awa boye bamusicien na biso oyo auti kokufa bato ebele kutu babandaki koloba message bazozela oloba soki ndenge so mais opesa ye bango baréponse ke oza mbikuti te tutu mais tomoni lelo mpe le même bapasteur ebele bazolinga kosunga bandeko ntango baza invité omonaka soki mutu akufi le même makambo oyo odenosaka parce que ndenge moko olobelaka biso obi ke évangile oza bapesi bino ezali mpo bodenonse le mal boloba mabe ya bato mpo baluka kotika mabe wana mpe bandeko mosusu babanga mais lelo okomi lokola congolais to mpe congolaise azaka na émotion basali na nzambe presque bango nyonso bakomi kaka na baémotion wana koloba oyo bakokufa bamusicien oyo bakokufa oyo boye mais ntango bato baza envie bazolinga kolobela bango te bakoti kaka na baémotion wana mpo congolais aza moto ya baémotion na peut-être na place wana okoko koenseigner bato nini mpe kolobela bato nini mpo tokota na motu na likambo na biso otuli question kitoko bato ebele mpe batuna yenga balobi bato il faut koloba balobi bakomi kolanda ngai parce que ngai na bandi makambo lelo te na bandi je crois tout ça qui émission na Doudou na bandi ko dénoncer ba pasteur banda Denis Les na dénoncer il y a 14 ans passé na kenda ti na bureau na ye na ebisi talanza ba ebisi na boy alaki vivant Marie Missam alaki vivante papa Wemba na loba makamune alaki vivant Kester na loba makamune alaki vivant siko bango bazokanisa ke nga na tomwami pona kolobelaka bato wana non nga na tomwami pona kolobela bato wana te nga nzamba tombolanga banda kala parce que na banda koloba na lobela même pasteur na nga oyo azali pasteur na nga guide spirituel na nga na biseke ozotambola mabe c'est ça musala nzambe David le rasali mabe zela na tangelo verset oyo David le rasali mabe bazobanini na 2 Samuel 12 1 balobi l'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une même ville 2 hommes, l'un riche et l'un pauvre. Les riches avaient du petit et du gros bétail et très grande quantité. Les pauvres n'avaient rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche ménagea son petit ou son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme arrivé de chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit, Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il renda au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, tu es cet homme-là.
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël, et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur, et j'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était trop peu, j'y ajouterai encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé l'épée Iri, les Hissiens, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant, sanction koyaka. Alors maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Iri, les Hissiens, pour en faire ta femme. C'est-à-dire, Mosali na nzambe nyonso le ayaka na message en nzambe. Yes. Nathan nzambe atindi, le prophète Nathan nzambe atindi yake mona David, pour David ayaki na basi ebele. David nzambe apesi basi nyonso a maître ne Saoul. Apesi gloire, apesi nyonso. Alors biso pesa yi mukena ina baksa, mais David akolula mwasi ya Étienne. Mutu wana zaika na mwasi moko. David abomie azwe. Eza makambo zo sama lelo. Ba pasteur wana ba na onction te, ba na message te. Ba komi ko copier ba kanisi loko la proverbe azo expliquer makambo ba star o ya kufi bango nyonso ba komi ko expliquer. Na moni musuku to azo papa wemba kufi azalaki ndoki, papa wemba akufi azaki na mabe na ye, mais papa wemba akufi empoisonné. Soki asikufa ki empoisonné te pona bisa bato to basali be mission ke ba kisi na ye tutum te bomie non. Peu importe à quoi si ma bakisi cause mais ya te bomie te. Pourquoi ba boyi ko sa l'autopsie? C'est ça. Soki ezali ba kisi na ye, pourquoi ba boyi sa l'autopsie? C'est ça. Pourquoi Baboy au moins que Baboy bozala moli mwanzambete. Le fait déjà Baboy ko sala autopsie, c'est-à-dire papa wemba zako planer. Papa wemba azaki mutu ayebi makambo ya simba. Papa wemba zalaki kolinga akufa na scène. Bato babomie ba utiliser par message na ye. Ba utiliser makambo na ye pe batindiki bato na ba poison na ba micro e koma kuna. Siko bino lokola bozolanda na loyenge bozana révélation mete. Siko makambo etikali ya lola ya nyoso oyeba onde. Mais mutu peut-être que akokoza ayebi makambo te menzamba tindo ke okende po ochichi bango, o aider bango, o sunga bango. Bien sûr, mais mutu wana faut pas comprendre que passage ya musala nzambe nyoso to ya rapona 1+. Yes. Alors soki siko yo osungi et ya comprendre te mutando wana faut tika ye. OK. Parce que soko continuer na ye déjà ebandeli na ye za mabe. Si on continue à créer des problèmes, pourtant, il y a des choses pour atteindre les liboso. Et puis, il y a des choses qui sont des Nzambe, mais il y a des formations qui sont des déjà un modérateur, à éviter c'est quoi un modérateur. Et que vous travaillez dans les parce que ce que vous Nzambe. Vous travaillez dans les liboso, vous avez des choses na koti une église, mukola liboso na koti pas. Nous avons déjà atteint ça, nous avons fait Nous avons travaillé. Le même temps, nous avons place nous avons côté ya son assist na déjà pasteur na bien modérateur no ke bana ayebi makamuté faut former bonam amutu songo le bonabo ça dit moli nzambe zo révéler yo directement ko zelate alors so yo le boza musala nzambe uvanda kana mutu ana 10 ans 15 ans 3 ans 4 ans 6 mois 7 mois au monde abilo wana te point ça dit bato ebele bo se précipiter ka usala nzambe te il faut ko yekola fait ko yamba moli mo nzambe pour aider bino na kosala bien parce que ezana mutu mo monde eza boso yambi mukonzi opesi etaba ya mobimba liso ekufa ofingi mukonzi wana et pourtant opesi etaba mobimba opesi mukonzi taba mobimba likolo toboka likolo bukana ofingi mukonzi wana donc oyamba mutu opesi ye nyonso mais na kei na yo ofingi mutu wana na disposition na yo na ndenge ovandisi ye na ndenge opresente ye na ndenge otravaille na ye ofingisi ye alors mutu ndenge wana soki aza bonzambe te aoyebisa eloko te omona bimi a éviter yo abenga ko soki ayamba ko na fonte po amoni ko za mutu boko progresser na été donc nazopesa conseil na bandeko mingi na yebi ke bato ebele bakoti musala nzambe na désordre sans formation sans appellation bazomema bonzambe kaka kiyendi makambo ya nzambe eza kiyendi te bien aimé toko rendre compte na musala nyonso tozosala nzambe soki nzambe mutu abengi yo te olingo yede nzambe bayedaki te soki nzambe mutu abengi yo biso o poto commandé to ali ça fait 18 ans tout ça dans le Seigneur toyo kozwa élévation toyo kozwa expansion kala mingité ça fait 18 ans et la télévision ça fait combien de temps na banda ministère na TV kaka nde on a yambi Yesu de 18 ans TV
mais ba émission mususu et aux impact il y a 4 ans 3 ans passés. OK. Donc au banda musala lelo c'est pas le même jour au impact et aux attend et aux anyo mais tant aux okutana batu oyo nzamba élevé na communauté oyo bandimi komi kitako yepa na yo ndima ko yekola ndima ko zala humble. Présence na bango ezo ko fortifier yo. Par exemple lelo oyo na ko ya na église be na côté ya na moni batu bele balandinga. Batu na le balandinga ba ye normalement pour batika na église wana. Mais so ba moni modérateur azo finga batu. Comportement moi ça pasteur ayaza ki entité. Ba moni pasteur bovanda yo moko pasteur. Yo moko pasteur ovandi boy tous les 5 minutes moi sinon azo contrôler ozawa boy na boy. Donc bato ba ye moi pas petit le pas noté ba moi déjà modérateur a fini na bato ba mona parfois oyebo yamba bato te oyebo pesa bato so vanda te moi c'est na tous les 5 minutes azo benga tout na yo zawa pi bato ba zala confortable na yo te ngato zana ngato na ke 1 mois et demi to zaki na sœur mami na tio atiko mona te place oyo zo benga messager yo zawa boy to benga na parfois na tongo parfois na butu parfois na ba message pour na bimaka parfois na ozo na 22h parfois 23h moko musuku na nzela na autoroute pine toboki na koba inda ko 3h du matin taximen moko nzambe mtatindi ya libanais aye ko zwangai aye ko tika ngati place na yaki place ngata ngati comme on est jo. Alors siko soki yo zana muto zo na église kola comportement moi si na yo eko eza très important pour na bato ba tika la to bato ba kima comportement bato zo travailler na bango. Un modérateur a ko ya ko gangela bato na église te, un modérateur aza moteite, un modérateur aza te pasteur ate ya komi sur côté ya komi pesa ba verser non. Un modérateur azali directeur ya culte. Alors le lozo comme ça na église muso okoto zo bate nani pasteur modérateur se permet a komi pasteur a ko yesa bo fuka mabino nyonso a ko yesa ba bate bo tele mananu to bondela pona bate yo nyonso si la bate no bo se na biso bo bondeli azo commander na bate. Donc ceux qui muto yebi parole à solo a oumele sika na ta omona bo sa ba vanti. Donc ba pasteur eza malamu kubanda musala nzambe mais bo former bato na bino na discipline mon na ordre mo eza malamu. OK, voilà na deux questions ya suka poto kota muto makambo to pesa au parole le messager question sur ezali bande comme ça mona ki pe na retour na Manchester ba moni ba photo na Facebook ba messager nini lisusu o koi maladi o beli undeni yo za na plateau okendela biso na kimia ozongi biso pe na kimia. Et puis deuxième question ezali que na été so ko répondre mona. Ouais, na les 30 mai na qui attaqué na qui bat muso azobo abunda ngatika obunda te mutu pe abundisi na te na zaki attaqué na vandi na zo solo la mutu betingelo ka kimi. Alors lokola médecin na traitant na la police ba senga ki na kende ba yeba ba checker soki misu ils en a pas problème soki c'est-à-dire rendez-vous ya ki mukolo lokola na uta ki funa kende chaque mois funa kende pour ba yeba ba dégani na zui. Donc naza maladie te ni te me ba kende ki ko salanga checking ko kotsa na ba pare batala l'impact ya libende wana na lisu na nga na zolo na nga esali ndenge ni. Donc naza maladie te zali kaka checking. Donc na mois ya nini ya juin na ozonga sous l'hôpital pour eza processus faut ba eba qu'est-ce qui s'est passé dans santé na. Na tikala jamais ko bunda na bundi na mutu te mais j'ai été agressé attaqué do bat fois eba ni kamwana donc c'est ça. Nzambe asokipe na batu wana je crois ba j'ai réponse na bango pour mususu monika muto yo atelemi likolo azo sa musaba to balandela ka évolution neti ndeko moko na Paris abandai ko landela oti na ba train ozo na métro azo tala soko ko tricher so na o sauter na o futa te we o soko ko futa te ndeko la zaki na caméra na pareil na ye alobi azo landela message atala soki ya ko tricher soki ya ko yiba bongo azwa vidéo wana abwa kango na YouTube alobaki botala mutango ateyaka po système ebele bolibisa biso ba ndeko bele na Paris so bazana système wana ya kolinga ofuta te toujours ba na Paris ba tebele na ba pasteur na ba protocole na ba prophète na ba sotara na ba futa étiquette seconde voilà confirmer le biki antuko za mais ça na ba misu pe ba futa bana o ba banga nzambe ba futa donc na ngolo bate bango nyusu na yebi ba pasteur ba prophète mususu ba futa mais ba o ba na bango ba yanke ba sotara na bango ba futa ouais ndeko la oza musala nzambe solo tala ne la filmaki yo na kaisa ke o retricher mais na omona oza na ticket na potala do via bato yo ba matili kolo bato tu balandela ka zo sala nini do vraiment eza pas si nzambe asunga question suka le messager
tomoni mupepe oyo eleki awa boye bamisicien na biso oyo auti kokufa bato ebele kutu babandaki koloba message bazozela oloba soki ndenge so mais opesaki bango baréponse ke oza mbikuti te tutu mais tomoni lelo mpe le même bapasteur ebele bazolinga kosunga bandeko ntango baza envie te omonaka soki moto akufi le même makambo oyo odenosaka parce que ndenge moko olobelaka biso bike évangile oza bapesi bino ezali mpo bodenonse le mal boloba mabe ya bato mpo baluka kotika mabe wana mpe bandeko mosusu babanga mais lelo okomi lokola congolais to mpe congolaise azalaka na émotion basali na nzambe presque bango nyonso bakomi kaka na baémotion wana koloba oyo bakokufa bamusicien oyo bakokufa oyo boye mais ntango bato baza envie bazolinga kolobela bango te bakoti kaka na baémotion wana mpo congolais aza moto ya baémotionnel mpe na place wana okoko koensegne bato nini mpe kolobela bato nini mpo tokota na motu na likambo na biso otuli question kitoko bato ebele mpe batuna yenga balobi bato il faut koloba be balobi bakomi kolanda ngai parce que ngai na bandi makambo lelo te na bandi je crois tout ça qui émission na Doudou na bandi ko dénoncer ba pasteur banda Denis Les na dénoncer il y a 14 ans passé na kenda ti na bureau na ye na ebisi talanza ba ebisi na boy alaki vivant Marie Missam alaki vivante papa Wemba na loba makamune alaki vivant Kester na loba makamune azaki vivant siko bango bazokanisa ke nga na tomwami pona kolobelaka bato wana non nga na tomwami pona kolobela bato wana te nga nzamba tombolanga banda kala parce que na banda koloba na lobela même pasteur na nga oyo azali pasteur na nga guide spirituel na nga na biso ke ozotambola mabe c'est ça musala nzambe David le rasali mabe c'est là na tangelo verset oyo David le rasali mabe tokoluka kobongisa pe ko sepesa mutu nyonso le 24 juin nazozo masu sur Paris parce que la moisson mondiale de bandi formation nous avons appelé sur grâce tous ça sous na ville sous na province kuna bato basangani bazaka na poussa province bakendo ko chichi bango kuna donc la moisson mondiale sous salami na province kuna donc na ko zwaka nani TGV na masi wana na kekuna yozala un dimanche et puis bana ya la moisson mondiale chaque samedi tous à la masi par les eaux na ba formation donc nous allons le 24 juin. Okay. Et yo, déjà, la fin du mois, aux autres à Paris. Le 27. Oui, le 27 mai, aux Le 27 mai, oh, yo. Nous à Paris. Donc, ça la une semaine. Et vous avez malade beaucoup dans le programme. Oui, ça l'appelle na maman, vraiment, tous à la action moko. Et ça n'a pas apporté yoko ya maman, on l'appellera femme. Basika donc bon c'est préparé pour to yo kapé o etalibiso basi. Alors le message tolandi ba vidéo musale salami na Paris mais siko tozo vivre yo live musale le kindenge nini ba séjour le kindenge nini nyonso ndenge bandeko bayambi na gauche na droite soko ko kempe ko sunga biso pour tozo vivre aussi place na plateau. Ouais, na lobby que na pesinza me merci surtout na moni motivation à batu na moni accueil bat muso ba ba province ba qui 2 heures 3 heures 4 heures il y a voiture il y a train kuyaka poto kutananga pe motivation ya batu pour no somba ticket webi ke basomeli nga ticket 2 fois talaka Air France batu basomi ba misuku tuna yebi ba moté batini ba mboko pe ba boyi batanga kombo na bango sœur merci mingi et puis ba lobby chaque fois so voyage ali ba muso ba billet on a déjà les autres sabiso elengi ya kotambola kotea sana parce que makolo mutuzo ki notea sana malamu epambola kana oyo azotia misolo donc ba oyo ba comprendre que akoki koya te mais akoki kotia misolo ne peut faire déplacer mosali na nzambe akomate ya sana malamu en réalité les yo tie mbongo na billet pour na notea mapamboli yo bato ba opambo nguna to partager biso mbale donc ba oyo bazaki na révélation vraiment là-bas les gars malamu yo moko moni pe ba maman partout ils allaient pas ya prophète Akoub ils allaient pas ya apôtre Iyoko ba maman ba pambolio ba wax ba nini bilamba na ba kwanga donc bibandaki na kwanga ko do balandaki vraiment nde ba balandaki na lia ka kwanga na ko bif ba elinga biloko vraiment lia musu elinga mayebo na mbisa ko kauka donc ya o mana balamba te do ba musu elinga carton makaya na ina ngwa te na tiki place nazaki wana batasi donc bato basir donc en tout cas il y kitoko pe évangile na memia on ndenge ya kitoko bato tu bapambami parce que tant yozo kende na mboka loka liboso fu kotalisa bato Yesu kotalisa bato monene na yote kotalisa bato masolo na yote mais kotalisa bato Yesu na te Yesu eraki kitoko bato tu ba sepeli na
sagesse na profondeur et enseignement pe na connaissance quoi partout na kende ki ba sepe na ngami maman omoni mama Bwasa mobali nde Bwasa nde oyo azali interprète ne pas ya nani ne pas papa liyo lenga na zote o azo interpréter pe papa wana Bwasa nde asali makasi pour église wana e banda yem tano zo papa yoko na Allemagne place ba producteur lokuta ba ina ba bomisa ye azwa ya yana na France donc papa wana nzamba pambure ya mbainga bien bazali ko kozonga na voiture na rovanda na banlieue za 40 km na Paris chaque jour à renseignement bazali ko kozonga pe ko nozongisanga donc c'était bien. OK vraiment wana nde bande ko bozolanda ndenge messager azopesa biso vraiment moi parcours ba makamyo surtout o eleki kuna bande ko Paris ba pambola maki vraiment na second touché maintenant na ba message le messager au moni toza na poto na lobaka ngo mingi l'Europe nous pousse loin de Dieu Europe eza ko pousser batu musika na nzambe na ba circonstances na makambo ebele mais to moni même na ba commentaire ba message na o ba mate atango za côté ya bato mususu bazokamwa bandeko mususu na Paris nazomona me bandeko mususu bazobenga awa bazotuna eske Mateo ezalaka kaka na Bible baza kokamwa lolenge ya sagesse puis ba message oyo oza kopesa mususu balobi nano batika koyoka Mateo wana te par exemple Mateo mususu Pierre alobaki montre nous le Père na yebite sagesse wana bandeko baza kokamwa bamususu pe na batika koyoka te soko ko expliquer bango nini na place parce que Europe eza ko pousser batu musika na Nzambe connaissance ya liloba eza lisusu te batu pe bazo sala effort te ya ko sala recherche. Bon na Mateo na batu belé batu ninga surtout na te ki côté négatif na te yango deux fois na te eza na ngo kaka Jean 14 banana 1 na 6 na te yango côté positif na côté négatif. Bon batu oyo bazali na entendement spirituel ba bébé spirituel na yebina ma Bible te ba mona on compliqué parce que Bible ezali na deux messages. Il y a positif na négatif. C'est-à-dire na même message wana au moneti message oyo na olobela lelo sur vie ya David oyo alinga zo mwana na ye asundole pas mwana iri même message wana ko bimsa 500 messages même verset la pas iri moi mobali ya Bathsheba donc na ko beta mo les conséquences du péché na ko beta mo les conséquences ka ba mwana batu na ko beta mo mama zongsa mwana na papa même message wana na ko changer ba titre c'est-à-dire et ali capacité spirituelle on nzamba pesinga. Alors toujours remarqué que na kati ya musala eza na bato belé ba koti na musala peut-être pour na aventure peut-être ba azamirte tant aux autres na tei côté négatif ya moni on dirait négatif eza lisum non Bible ali na négativité na positivité Bible ali kotindika bato pe ko pamela bato eza na Bible donc musala nzamba ko ya na message moko ya lelo ene ko pamela kaka lingomba aye ko pamela lingomba ko lobela makambo mabe ezosala na lingomba bozosala boyibo okende bo suka nango ya lifelo sali agangeli bato te mais aye ko pamela lingomba par rapport à molimo nzambe ndenge ali donc message wana eyalaki na côté négatif parce que bato wana bavandi na Jésus 3 ans ya ignorance Jésus a dit sabango je suis le père ngana père toza mutu moko nazo kendo bongisela bino bisika soki bisika beyalaki te mbenaki te bango bazoyebisa ye mais yo lobi ozokendo wapi biso toyebi te toyebi nzela te 3 ans bovandi na mutu boyiti koyeba te aza nani alors Jésus alobi Philippe c'est lui qui m'a vu le père yoga Philippe montre-nous le père cela nous suffit seulement. Jésus a dit Philippe ça fait 3 ans ça fait longtemps que tu vis avec moi tu n'as jamais vu le père c'est-à-dire ozovanda na mutu so mona nzambe te na kati ya mutu wana et so za na révélation mutu te et so za na révélation bon nzambe te yango no moni to pesa ki on témoignage to pesa ki on titre 3 ans il y a ignorance ou négativité il y a message oyo il y a Jean 16 1 à 6. Voilà. Ok. Il y a là le messager, l'Europe nous pousse loin de Dieu. Ils ont repoussé sur musika na Nzambe. Baton soupe ba fani na basai na Nzambe mais azoye batasali 20 ans 10 ans ndeka côté aka. Azana révélation te que o yaza vrai ou yaza faux. Azoye bate que o yaza malam o yaza mabe. Ba makambo na pe ezo sala mingi et pas na bandeko belende kaka bato bafanda ki na Yesu bazoye bate que o yaza Yesu. Ma be na moni même na ba tourner na komo sala na zupe moi mayele mususu. Avant na kino te pas mutu so mutu invité nga avant na te aso na vandi funa tuna ye na koma pasteur ndenge nini azwa formation nini
a confessaka nini doctrine eza nini parce que omoni babiloko mosusu yo ozoyamba mutu na mutu ainvité yo opesi confiance moke omonaka ye ayebi meme ndenge bayamba basali na nzambe te déjà soki oza mosali na nzambe oyebi kotia bakiti ya basali na nzambe te moto ndenge wana soki olobi obanda otiti ye ndenge nini akoyamba basali na nzambe bobebana parfois na mwasi na linga bapa na liboso bango mibale alors babiloko wana nyonso tu na bavoyage na bamateya tozokende tokokanisa moto asi ayebi nzoka eza na moto mosusu ayebi ne même pas ke mosali na nzambe soki ayeba ayambaka ye il faut vanda ne place moko yo kotie kote do babiloko wana nyonso tu omoni chaque voyage to apprenaka to yekolaka neti nga so na kwa na mutu na fungolalaki motema na pesaki confiance mbala moko omona na pesaka mutu confiance mbala moko eza babiloko mosusu so bando tuna mutu yali ozo juger ye ondiri ozomone moke ondiri ozocomprendre ye te mais toza dessus ya komonaka eza na bato mosusu même niveau kaka ya koyamba basali na nzambe bayebi yango te alors soki déjà mutu ayebi nanu ndenge bavandaka na église te ndenge akoyamba basali na nzambe. Shalom peuple de Dieu partout boza kolanda biso na émission na biso oyo totournaka tango nyonso na les messagers proverbe 30 na présentation boza Maman Bena et kala mingi te na plateau na biso tokoyamba le messager na émission na biso bolandaka biso chaque samedi. Alors nazokende ko remercier ba ndeko nyonso oyo bolandaka biso de près ou de loin oyo bolandaka biso na site na biso ya Sentinelle TV site oyo ezali ya référence oyo eza kopesa biso ba révélation oyo eza kopesa biso kimia eza kopesa biso foi yebisa pe ndeko mosusu mwasi to mobali na kati ya site oyo ezali très important po ete ndeko wana pe akoka pe kolanda ndenge yo olandaka biso. Alors ya mona yamba mosai na nzambe vraiment naza kokende kopesa matondo to pe ko remercier bandeko nyonso ya Paris ndenge boyambaki les messagers ba séjour na ye ba maman par-ci par-là oyo bo répondaki na second touché nzambe vraiment akende kokanisela bino na bosanité maman na ngai mama natanga mama na biso moko auto atindeli nga pe carte kobanda na Paris ti awa na Manchester. Mama na biso mama Boissa carte na yo vraiment ekomeli ngai personnellement Maman Bena. Maman lobi sois béni maman proverbe 30 de la part de Maman Boissa. Vraiment na yambi yango merci maman na ngai na bosani yo te carte no yango yo et puis na système kaka ya ba femme africaine na remercier sous maman oyo soki bozomona nga na plateau na lati kitoko femme africaine donc eza la maman na biso pe na église ya apôtre Iyoko na Paris maman mapamboli na bino oyo botindeli ngai ekomeli ngai tika nzambe azongisela bino lisusu ebele na zui ba corned-beef na zui ba cadeau na bino mama prophète aproubi ba pièce ya ba super soso super wax plutôt botindaki ekomeli ngai ekalate na kotonga ngo po bomonaki non oyo botindaki ekomeli nga pe na sepeli nango nzambe akanisela bino lisusu parce que soko bimisi na loboko ya gauche loboko ya droite ekozongisela yo donc muto oyo apesaka azwaka lisusu ebele koleka. Alors tozalaka na motema ya kokaba pe ya kopesa nzambe akozongisela biso lisusu ebele et na bosani te sœur na nga pe mami na Paris sœur mami vraiment oyo asali musala munene musala ebele ba tournage ya ba émission na le messager proverbe 30 vraiment sœur mami nzambe akanisela yo oza ko représenter Sentinelle TV na Paris. Alors toza koyamba le messager proverbe 30 na émission na biso Shalom maman. Shalom le messager proverbe 30 yambi yo soyez bénis. Merci. Ok na évité so groupe ça fait sous bande connu so baza kolanda biso na plateau parce que annoncé bango ke lelo toza na yo na émission to sala chaque samedi. Ouais, na pamboli nzambe na pesi bandeko nyonso tutu tozala na Paris. Merci, shalom et puis bandeko nyonso bazolanda biso à travers le monde. Shalom et kimia na nzambe za na bango. J'espère que tu vas passer 40 minutes, 45 minutes il y a kimia pe ba enseignement pe il y a révélation. OK. Bon retour proverbe 30. Merci. Au Kendeki, ozongeli biso pe na kimia
plateau ezolanda yo topamboli nzambe parce que bible elobi kokende na kozonga na yo na kozala na yo elongo ndenge bible elobi liloba na ye. Vraiment bon retour na Manchester. Et avant tokota nano na mutuna makambo oyo surtout memeli peuple de Dieu naza un peu na moi mituna mukie awa na yebi ke second touché et ça na Paris to landi ba vidéo na site mutuni surtout alandi yango tourner au kende ke salami mena na ebité Suisse, Belgique, Germany bango pe baza na posa il faut ba yamba yo na tourner oyo sengeli osala na ebité obongisi yango ndenge nini pour na bande kwa Belgique, pour na bande kwa Canada, pour na bande kwa Germany, programme na yo, calendrier na yo eza ndenge nini pour na bande kwa na pe bazozela yo. Ouais, to ko solo na bande ko nyoso bana posa nanga, toza déjà en contact na bango.